Bote vanekam prosuki na video lelo nazulaksandeni na sokolaka suki nanga suki ozana mikusa na suki. Donc pona bino bozotu nanga ba question ndeni nyokoki ko traiter suki na suki ozana mikusa suki eza za sec makasi traitement eza parfait pona yo. Siko na lingina na expliquer pa nini tozwaka mikusa na suki na bakuer chevelure na biso. Tozana be raison 4. Normalement ezalaka suki na yo eza sec, soki bakuer na yo j'allais dire soki bakuer na yo eza sec makasi yango na pe esalaka ke oyoka mikusa. Deuxième, eza soki na yo eza salité. Donc soki eza na salité na bakuer chevelure na yo wana pe ekoki ko causer que oyoka mikusa na suki. Troisième raison eza soki na yo eza na acidité. Donc na bakuer chevelure na biso tozalaka na huile naturelle. Huile naturelle wana ezalaka na base ya acide. Donc ce qui huile wana acide nango ekbandi kosila. Par exemple ceux que vous utilisez shampoing mingi et ça la capé acide wana ici là, acide naturel ici là. Ce qui yawanande et ça la kaka ce qui nabiso esa la mikusa na bakuer chevelure na biso. Donc ce qui acide ezapé mingi na bakuer na yo et que ça que ozala na mikusa na mutu. Raison suka eza soki par exemple osalelaka ba huile mingi na mutu ndetinga nasalelaka ba huile ebele eza bien mpona suki mais mosusu mpe soki huile ezovanda na loposo ya suki donc na bakuer chevelure na yo esalaka salite. Donc eza vraiment salite te mais eza kaka couche ya ba huile ebele wana mpe eza vraiment bien te pour na cuir chevelure na yo. Donc yango na pe ekoki kosala ke oyoka mikusa na suki. Donc tolobi déjà couche ya ba huile wana eza raison pour quelle toyoka mikusa. Soki yango te eza soki suki na yo eza sec, cuir chevelure na yo eza sec, donc ozotia huile bien te, ozopakola huile na ba cuir bien te. To soki acide eza na ba cuir chevelure te, donc tozalaka na huile naturelle oyo ebimaka na cuir chevelure na biso. Soki yango eza vraiment na acide mingi te à cause ya kosokola yango na shampoing to ba savon yango na pe esalaka ke toyoka mikusa. Na soki na yo eza salite wana eza normal. Soki na yo eza salite bakuir chevelure na yo pe koza salite yango na pe tokoyoka mikusa na suki. Alors yango na traitement na ningo olakisa bino eza traitement oyo ekosoigne nyonso wana parce que souvent soki toza na salite na mutu to toza na mikusa tozo comprendre te mikusa ngo ezowuta wapi ekozala raison on apesi to ekozala kaka raison moko mais yo zoyeba te ce que eza exactement ni. Donc na traitement oyo na utiliser ba ingrédients oyo ekoki ko traiter ba raison wana nyonso. Donc ce que eza salite ba ingrédients oyo ko nettoyer ce que eza soki na yo eza sec ba ingrédients oyo ekoki ko traiter yango eza pe soki na yo eza na acide mingi te na chepe ba ingrédients oyo ekoki kosala ke ba acide wana ezonga na cuir chevelure. Alors botala video soki bolingi yango ko bosana te ko botia ba commentaire na biso to boyebe yango pe et puis pour s'abonner na chaîne nanga. Merci. Alors natiki botala video yo. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Matondo mingi bandeko nanga mpona kotala video oyo soki oza na mposa komona ndenge nini nazosala modele oyo nasalaki juste après kosokola suki na nga bo klike photo oyo natie na se mpona kokende na video wana. Merci.